Ceux qui Ernest Ozara a besoin de maîtriser art prise de vie et que vous souhaitez qu'il n'est plus loin au progresser mbang vidéo on a salé en ponayo. Nous avons 4 réglages pratiques incontournables au na école de vidéastes. Nous avons pièce vendeur, monteur et réalisateur. Nous avons Hollanda vidéo mais avant de s'abonner, liker et puis partager na baninga. Premier réglage incontournable et prise de vie. Réglage ya colorimétrie. Na ba réglage ya couleur na caméra na yo par défaut ceux qui osimbi ata réglage mon côté, ceux qui osombi yango sika et kozala na réglage ya couleur standard. Et là ici ba valeur ya contraste, ya netteté, ya saturation et kozala réglé par défaut. Yeba ki na ba caméra mingi okoki kotia profil ya couleur oyo eko permettre yo ozwa ba information oyo okoki kozwa te na profil ya standard. Tuzo exemple ya des vidéos moko filmer na profil ya standard, moko filmer na profil ya neutre. Na profil ya couleur ya neutre tokomona vidéo eza un peu flat, donc image moko eza contrasté te, étalonné te et puis eza na net mingi te. Avantage ya ko filmer na profil ya couleur ya neutre eza po okozala na makoti mingi tango okosala étalonnage. Na kati ya profil ya couleur tokomona réglage lokola contraste. Contraste yango nde esalaka pona ko déterminer niveau ya noir na image. Soki oza na contraste mingi, noir ekozala makasi. Soki oza na contraste mukie, okozala na image oyo eza penza na noir mingi te. Netteté yango eko permettre yo kaka kozala na net mingi na vidéo. Yebaki okoki pe kobakisa ngo tango ozo monter na post production. Soki kaka olongoli netteté okozwa image moko oyo eza douce. Na kati ya profil ya couleur tokomona réglage mususu lokola saturation. Saturation plus ozo maitsango plus ba couleur ekozala makasi na vidéo na yo. Na conseiller na yo osala ba réglage wana na minimum po etikela yo ba détail mingi tango oza na post production na tango ya étalonnage. Presque na appareil ebele tokomona ba réglage nyonso oyo na lobeli awa. Ezala rappel lisusu na profil ya couleur oyo babengaka log. Log eza profil ya couleur oyo basela mingi na cinéma epesaka ba image brute très flat muto oyo tuno bongo image yango boendeni. Pour répondre otie yango bongo po ozala na ba détail mingi na tango ya retouche ya couleur ya image. Okozala na makoti mingi pe facile ya retoucher ba couleur na yo na profil ya log. Sikoyo oyebi nini eza profil ya couleur. Préféré mingi na ba tournage na yo ko filmer na profil ya couleur ya log. Eza profil moko très flat yango ekosala ozwa ba meilleure image na tango ya étalonnage. Soki olingi osala ba image professionnelle et ki caméra na yo ezo permettre o filmer na log pour ozwa meilleure qualité professionnelle. Réglage ya mibale incontournable ya prise de vie. Fréquence d'image. Na Europe to na Afrique balobara 25 images par seconde. Elingi koloba nini? Bon na ndenge ya solo pona kosala seconde moko ya vidéo na caméra na yo okozala na posa ya 25 images. Yango elingi koloba te kaka kotia 25 images par seconde, mais okoki pe kotia 30 images, 50 images, 100 images to 200 images par seconde. Na ba caméra misusu oyo eko permettre yo kosala ba ralenti ya makasi. Sikoyo oyo okoki kokanga na Europe to na Afrique ba filmaka na 25 images par seconde. Na ko conseiller 25 images pona ba travail na yo na ba logiciel ya montage. Technique moko ya mukie pona ba tournage na yo soki olingi osala ba ralenti ya fluide ndeti na ba vidéo misusu mona bato na ba film okoki ko décider ko filmer na fréquence oyo eza volontairement likolo. Par exemple 50 images, 100 images voire même 200 images par seconde. Oyo esengeli okanga na niveau ya nombre okopona. Okozala na makoki ya ko diviser vitesse na yo. Soki na bien expliquer yango oza na timeline ya 25 images par seconde mais ozo tourner vidéo na 100 images par seconde. Tokozwa 100 divisé par 25 ekopesa biso 4. Donc oko ralentir vidéo 4 fois. Soki oza na timeline ya montage otie vidéo oyo otourner na 100 images par seconde oko ralentir yango sans problème par 4. Na Adobe Premiere Pro okoki ko bongo la métrage elakisi image oyo ba tourner na 100 images par seconde okoki ko sala réglage pour logiciel ya montage etanga yango na 25 images par seconde. Soki totali exemple oyo image ekomi mbala moko ralenti mais na 25 images par seconde ekozala ralenti oyo eza 4 fois malembe. Sala ke bana kopona fréquence d'image pona ba tournage na yo nyonso. Nombre ya images par seconde oyo oko décider ko sala na projet na yo nyonso ekozala déterminé pour soki o filmer projet nyonso na 100 images par seconde na séquence ya 25 images par seconde sans que osala ralenti okozwa ba effet moko saccadé ekozala vraiment professionnel te. Donc yango filmer na 50 to 100 images par seconde soki kaka olingi osala ba ralenti na vidéo na yo. Réglage ya misato incontournable ya prise de vie.
vitesse d'obturation to shutter speed nde balobaka na anglais. Vitesse d'obturation nde ekoyeba temps ya kolakisa image moko moko. Elakisi kaka na seconde moko ya video na yo ozali na 25 image moko sima na mosusu. Yeba ke soki vitesse eza likolo ndeti 1 sur 50, 1 sur 100, voire même 1 sur 1000. Mouvement ya image na yo ekozala sakade. Au contraire, soki vitesse na yo eza na se par exemple ndeti 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 15, ainsi de suite. Image na yo ekozala fluide makasi na mwa ndambu ya flou. Yango ekosinga koluka oyo ekoka penza na katikati. Vitesse d'obturation ekopermettre o régler niveau ya flou ya ba action na ba mouvement na yo. Awa toza na des vidéos nyonso mibale na action moko, mais moko filmé na 1 sur 50, mosusu filmé na 1 sur 1000. Yeba eza na fréquence ya 25 images par seconde. Na 1 sur 1000 mouvement ekozala sakade. Mais soki tolobi totango kaka pause vidéo ekozala na net mingi. Mais na 1.50 toza na image moko oyo eza vraiment fluide. Eloko okoki kokanga na vitesse d'obturation ke soki ozo filmer na 25 images par seconde na kopesa o toli au W25 pona epesa 1/50. Na vitesse d'obturation soki olingi osala ba ralenti pona ko filmer na 50 images par seconde to na 100 images par seconde kanisa ke oponi ko filmer na 100 images par seconde pona ozo ba ralenti o okokabola ngo par 4 na logiciel na yo ya montage wana okopona vitesse d'obturation ya 1/200. Na baka mosusu soki ozo filmer événement lokola foot to ya basket okoninga peut-être ozala na net na mouvement. Soki olingi vraiment ozwa mouvement net wana okopona ko régler ndeti na 1 centième to na 1/2 centième. Na exemple contraire soki olingi ozwa eloko moko ya ndenge mosusu basala yango penza mingi te. Donc ekosala po ozwa eloko moko ya flou makasi na mouvement. Okokita vitesse d'obturation na 1 sur 3 to na 1 sur 4. Ekopesa effet moko flou na mouvement. Na kopesa o toli oyo po okanga pe o comprendre malamu vitesse d'obturation. Soki omoni nombre pembeni ya 1 eza likolo, vitesse pe ekozala mbango. Soki vitesse eleki likolo, lumière pe ekokota mokie na kati ya objectif. Pona ko kompenser yango ekosinga ofongola ouverture de diaphragme. Au contraire soki oza na vitesse ya malembe, soki eza flou ekosenga okanga diaph po ekozala na lumière mingi oyo ekokota na kati ya objectif. Quatrième réglage pe réglage ya suka incontournable ya prise de vue. Balance de blanc. Balance de blanc ekopermettre yo koyeba ndenge nini ko adapter ba couleur oyo ezo dominer na place ozo filmer na lumière oza nango. Na ndenge mosusu tokoki koloba ekopermettre yo kozala vraiment na pembe oyo eza pena pembe. Pona ba vidéo mosusu okomona pembe ekomi bleu to couleur mosusu. Pona kolakisa ngo na kosaba exemple pona ko comprendre plus rapidement différence o eza entre balance de blanc o basali bien na balance de blanc o basali mabe. Donc trop bleu to trop chaud. Na balance de blanc o basali vraiment bien okomona bleu et pembe ekobima vraiment pembe. Balance de blanc eko permettre yo oza na résultat moko vraiment professionnel. Po eza important tant bozali na tournage o régler déjà balance de blanc. Eza na montage tende faut o régler balance de blanc. Soki bazo lobela balance de blanc balobelaka degré Kelvin. Yeba soki oza na libanda na moi eko correspondre na 5600 Kelvin. Soki oza na kati ya ndako to na salle moko wana tokoloba éclairage tungstène oyo ekozala régler na 3200 Kelvin. Mais yeba na caméra na okoki ko régler ba degré Kelvin na yo. Mais kanga kaka soki oza libanda eza 5600 Kelvin. Soki oza na kati ya ndako to salle moko ekoki kozala moins spécial. Po soki ba type mosusu ya différentes couleurs eye wana ndeti neyo ekosinga osala ba réglage moko moins compliqué ekozala penza compliqué ti ndenge ozokanisa. Po soki osali ta ba réglage oyo eza adapté na caméra na yo na éclairage ya place oyo ozali esili osali yango bien. Okoki komona baka mosusu ntango ozo filmer na kati osala ba mélange ebele mingi ntango ozo filmer pembeni ya fenêtre lumière elbanda oyo ekokota lisusu na lumière ya 3200 Kelvin. Pona yango ezalaka na ba filtre oyo babengaka CTO na CTB. CTO ekopermettre yo okopier température ya couleur ya lumière tungstène. Ekosenga ozipa ba fenêtre nyonso na ba filtre CTO po osala équilibrage ya lumière ebima penza ndenge moko na lumière ya 4. CTB ekopermettre yo okopier température ya couleur ya lumière ya libanda oyo eza 5600 Kelvin. Eza pe na ba filtre pona ba type fluorescent babengaka FL2 to FLW. Ekopermettre yo osala balance de blanc. Conseil na opesa ezalaka ko activer balance de blanc automatique te. Esalaka bien te po soki ozo filmer libanda okoti na kati balance de blanc eko changer yango moko. Pona kosala lisusu balance de blanc manuel na ndenge mosusu okozwa feuille ya papier ya pembe okoti na paramètre ya balance de blanc na caméra na yo et puis o régler yango eko permettre tant ozo sala étalonnage oyeba nini ezalaki pembe na tournage na yo. Na kopesa o toli na tournage oyeba ko s'adapter. Par exemple ozo réaliser interview na kati oza na éclairage ya 3200 Kelvin na 5600 Kelvin. Oza na ba filtre te pona kobalanisa ba température ya couleur. Na baka ya bongo soki eza possible na caméra na yo o afficher ba niveau ya rouge, ya vert na ya bleu ya image. Après ko afficher yango okomona quantité ya rouge, ya bleu na ya vert. Po oyeba vraiment valeur ya pembe. Elakisi na image faut oza
kozala na niveau moko na 3 couleurs wana. Okoki pe na réglage ya température ya degré Kelvin kotia entre 3200 to 5600 Kelvin. Kosala réglage oyo ekopermettre yo ozwa niveau moko entre ba couleur na image na yo. Natia yango comme 5e réglage bonus. Je pense que 4 réglages na lobaki ya prise de vie ekoki, mais comme oyo eza réglage oyo bato ebele ba ignoraka, nakoki kotika te boye bango te. Exposé grâce ya histogramme. Donc na mukuse eloko oyo elakisaka soki image na yo eleki lumière to ekoti lumière mokie. Na tournage na ba caméra boza na possibilité ya kolakisa eloko oyo babengaka histogramme. Tokozwa na exemple awa ba tableau oyo ozomona ezo correspondre na quantité ya lumière na plan ya vidéo na yo. Awa tozomona ba vidéo misato ya liboso eza vidéo moko oyo eza na lumière mingi te. Babengaka ngo na français sous-exposé. Okomona na niveau ya histogramme ba valeur nyonso eza na mopanzi ya gauche. Siko vidéo oyo eza na lumière eleka mingi na français babengaka ngo surexposé. Okomona na niveau ya histogramme eza mingi na mopanzi ya droite. Mais awa siko exemple ya vidéo ya bien oyo ekoti lumière ndenge esengelaka. Okomona histogramme ekozala na droite lokola pe na gauche. Kanga na mutu po o éclairer vidéo ekosenga na niveau ya histogramme ezala na ba valeur oyo ebongi. Ezala mingi na gauche te, mingi pe na droite te. Donc faut ezala penza na katikati. Wana okozwa image oyo eza équilibré. Na baka mususu okozala na choix mususu te soki ba valeur ya histogramme eke mingi na droite. Oza na lumière mingi ya libanda oyo ezokota na kati. Ekoki kozala yo moko pe olingi ezala bongo. Tant que oza na image nyonso te oyo lumière eleki makasi. Ndenge moko pe soki ozo filmer na butu. Okoki kozala na niveau ya histogramme na ba valeur oyo ezokokana na eloko moko eza sous-exposé. Mais eza normal ba mususu na ba vidéo ya butu to na ba film mususu okomona ba image oyo eza volontairement sous-exposé. Soki vidéo oyo sepelisi yo, s'abonner na chaîne Tito Vidéo Express, commenter, liker, partager na baninga pour plus de vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ba maestro nangai. Bye.